Radio-Télévision du Solo. DSP. Diana sur le photo de Bertale. Voilà la Zabedi. Sur la 3W. Radio-Télévision du Solo. Votre émission patriotique. Maman Lady Guibala 3W Radio-Télévision du Solo. Sol des anges, Gilles Orange, Joe Choupou, son maître, Mamou Olipopo, Maman Adèle Galima, Nana, Acha, Radio-Télévision du Solo, Haute de Rebé, Bali Solo na Bali Soloise, Pasteur Daniel Mopeki, Banana Sambe, Odon Bambu, Jibé Lubira, Chimene Makoso, Joaquim, Banana Sambe toujours Nicolo, Radio-Télévision du Solo. Bienvenue Siona, maman qui fait des préceptes. Maman Thérèse, maman Coco, Coco ya Panadi. Radio-Télévision du Solo. La seule et la meilleure radio de la diaspora congolaise. Doloba, Doloba, toujours Nicolo. Basala tout. Régine Mata, ingénieur Alain Ikulu, mère Olga Ikulu. Soyez toujours branchés et connectés sur la 3W Radio-Télévision du Solo. Toza balongi, toleki babodi, Zambe wana. Ah, banana Zambe, milolo, Maman Béatrice, Maman Thérèse, Papa Amosar, Papa Edouard Kokecho, Yoga, Radio-Télévision du Solo, Papi Ebisikita, Maman Ebe, Papa Carlos, Olotonamai Shimelo Kanda, Papa Otende, Apôtre Noche, Soro Papel, Pasteur Anaclé Odiobe, Banana Zambe, Maramu ya Zambe, ezalaka kitoko, na baoyo bazali kosalela ye na motema moko, mpe na kimiani. Voilà. Solo toujours. 3W Radio-Télévision du Solo. Ah ouais. Bino
papa. Merci Nabandeko Nyonso. Oui, vous allez kolanda biso sur la 3W Radio Télévision Lisolo, la seule et la meilleure radio de la diaspora congolaise. Ils allaient toujours Yabino DSV Diana sous le foot de vous pertal. Merci Naebi ete bozali ebele liboso ya Engundukato e Boboloko ya Radio Lisolo. Tika ete nzambe oya bateli ngai na yo mokolo mwalelo ye ayeba lisusu komona na malamu kati na bino mpe na mokolo oyo pamba te nzambe wana zali malamu soki yete nde na tango oyo oyoki Radio Lisolo te mpe oyoki mongongo na ngai te po mingi matoyi ezali koyoka te me yo ozwi grâce ya koyoka pe ya komona pe ya koloba nzoto zali makasi nzambe oyo asala likolo na se amona na malamu kati na bino pe bakotika kimia na mabota nyonso tu oyo ezali na pasi nzambe atondisa bisengo kati na mabota mabino oyo azali na koluka nzambe ayeba kopesa oyo azali nango bamposa pe nzambe oyo ayebi biso oyo atinda biso tobotama bakongolais nzambe wana ayeba kokokisa mposa na biso mpe na kolela na biso mpe na kobunda na biso esika nzambe akotia makasi napesi mama Nkoko vraiment mama na ngai kuna na kati na mboka Hollande Nkoko ya bana vraiment napesi yo mbote esika ozali nzambe apesa yo mikolo lisusu ebele na kati na mokili oyo omona bankoko ya bana na yo wana nde ekozala malamu okokisa bambula ebele na motema oyo ozalaka na yango ya bomama mpe ya bonkoko na kati na motema na yo nzambe asopa ba benediction esika ozali mbote na mama na ngai Therese mbote na mama Mize mbote na mama Nasha mbote na mama Adele Dalima de Toulouse mbote na Mavungu Lipopo kuna na Toulouse Michel Nkembo de Bruxelles Joe le grand dépositaire célèbre Odom Pambu Jo Shungu ya solo bambote ya tro kulutu na ngai JP Ukanga na pesi bambote JP Ukanda pe na pesi JP Luvilila Shimele Makoso Papa Botende Apôtre Ndoshi Zorobabel Papa Carlo pe le commandant Ibu de Suisse-Irlande des affaires Serge Motumosi Banayabouissi Saint-Georges Roux Lukoki na Clichy Soubois Mère Sophie Mawaba de Parigo bienvenue Tiona Piri Petina nga Richard Luemba Zoya yo toujours Bamangrokoto ezali toujours Yabino grand prêtre de Linkunzinga DSV Mère Malou Zoya yo toujours Bana Maastricht Yabino yango wana toujours Papa Clément, Papa na Judith na Liège P, Mère Mélanie Tangi Gabi, Yabino Yangoana, Balisolo un peu Balisoloise, les grands pétroliers, les grands distributeurs automatiques et Mobomin Taba. Nakolia Baposolelo. Les grands pétroliers Mobomin Taba, Nakolia Baposo. Merci Nabandeko Nyosu tu oyo bozali kolanda biso na poko malelo. Na pesi mbote tomemeli bino sujet na biso ya motuye ya mpoko mwalelo sujet oyo eske musala ya mpunde ezali na mokili oyo kobo musala ya mpunde ezali na mokili oyo kobo ya solo bandeko moto ya dépenser na banzi moto oyo azali na marchandise na ye moto oyo azali na marchandise na ye ndeko oyo azali na telefone ameka kokanga moto azali na congolais azali na marchandise na ye alors marchandise wana ezalaki moke azwi fournisseur na ye oyo afournir ye ezali Papa Botende abimi lokola compte
41 clients, 40 fournisseurs. Alors, moto dans la marchandise compte 30. Yewana, moto marchandise aza kokende. Ateki mo marchandise na ye. Pour asala eloko moko boye, ezo senga vraiment mo appui. Aye pe ya fournisseur na ye. Compte 40. Aya le bien en tout cas fournisseur. Bamakambo ndenge zali soki o fournir ngai. Soki na teki marchandise oyo. Na zui. Bénéfice. Yope okozwa. Fournisseur. Ça va. Fournisseur a zui. A fournir commerçant marchandise na ye. A fournir. Commerçant esika aza kokende. Azali kokende na marchandise na ye. Oyo ya ye na fournisseur oyo ya fournir ye aza kozela ke retour azwa bénéfice. Ba client oyo tozali kobenga compte 41 bakozwa bakosomba yango to bakosomba te. Ya solo bandeko esika oyo tozali koloba ke commerçant esika kei kuna azwi ba marchandise na ye amemi yango na mutu ya commerçant azali kotala ete soki marchandise oyo na teki yango malamu te na kwei ba bien na ngai bakobotola yango. Po fournisseur akoki kolinga te ndenge a fournir ngai mbongo na ye ba marchandise na ye kenga na kweya. Du nga soki na resir fournisseur pe akozwa ya ye bénéfice. Mais est-ce que nanzela commerçant wana zali kokende aza ko s'attendre na ba client oyo bakosomba ba biloko wana soit na ba miyibi oyo bakoyiba ayebi ke kote wana ezali mobulu. Mais commerçant lokola azali na pose ya commerçant bona nanga malamu esika tokoya kobimela. Pose ya commerçant ezali amema marchandise na ye akoma esika wana ateka marchandise na ye. Pose ya commerçant azwa mbongo pe ayeba na ke commerçant oyo ayaka na ba marchandise ebele. Mais nani aza ko fournir ye? Papa Botende mutazali ko fournir ye comme fournisseur. Alors compte 41, est-ce que client aza na besoin ayeba sika marchandise et witi nani aza ko fournir yo? Client aza na besoin te. Client aza na besoin kaka oye na marchandise na yo, ye asombi na ye. Ye asombi mbongo ekoti otozobenga mbongo ekoti epai ya commerçant. Alors bandeko, est-ce que commerçant lingaka ko perdre ou bien fournisseur alingaka ke matière to oyo azali ko fournir moto wana akweya po ya tombe a faillite? Esika oyo tokoti na teme na biso ya mokolo mwa lelo bandeko, soki nakendaki na lolenge wana mpona kofungolela bino moi parenthèse mokie pona koyeba qui est commerçant et puis qui est fournisseur. Est-ce que makambo ya commerçant na fournisseur etali client na nini? Client kaka musala na ye ezali soki yo commerçant oye otie prix na yo, client asombi yo zwi mbongo na yo. Soki na wenzi wala miyibi bazali ndeko na ngai commerçant yo za kokende na wenzi wana oyebi ke miyibi bazali na kati na wenzi wana. Mais oyebi si fournisseur na yo ndenge nazali kokende en tout cas taba miyibi bazali nga na kotia ba garde fou na ngai na kozwa bantigangi bakoyiba biloko na ngai te. Mais zwa bantigangi ba surveiller okofuta bango biloko bayiba te. Est-ce que biloko bakoyiba to bakoyiba te? Ya solo peuple congolais to koti vraiment esika oto koki koloba na motema ya teme na biso ya mokolo mwa lelo esika oto zali komona ba député congolais soi-disant ba député mais ce sont des commerçants. Ba commerçant bakoyebana na mikolo oyo mpamba te esika ba commerçant ba zali komonana. Ba député congolais oyo ba oyo nyonso bakendaki na sima
ya papa na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba bakendaki epai na ye mpamba te bayebi ke ye azali fournisseur na ntango ye pembeni na ye okozwa lupemba na ntango ye pembeni Etienne Tshisekedi bato bakolinga yo na ntango ye pembeni Etienne Tshisekedi okozala na bato ebele na ntango oapuye Etienne Tshisekedi bato bakomona bwanya na yo eke ozali na besoin ya changement. Est-ce que na kati na motema ya bakomersan bazali na makanisi wana ou bien baye na biti moko literative po na ko escroquer koyiba kombo ya président élu démocratique Etienne Tshisekedi wa Mulumba? Mais les Congolais nazali ko comprendre te peuple congolais jusqu'à quand toko zwa mayele mpe toko zala mayele ou bien toko tikala babolole to babololele to babuzobele pamba te na miniti oyo moto nyonso tu oyo azalaki na sima parti ya oyo bapuyaki monsieur élu démocratique Etienne Tshisekedi wa Mulumba président ya Congo bato nyonso bazalaki sima na ye mpona kozwa lupemba na bango. Mais or que bato wana bazalaki ba commerçant lelo bato ba voter bango na kombo ya monsieur Etienne Tshisekedi wa Mulumba président ya Congo oyo esali mwa banungu oyo aboyi élection législative oyo aboyi mais bandeko ba commerçant bazali ko se lamenter na minute oyo motuna na ngai nazali kotuna na yo ndeko congolaise lisoloise bandeko na biso ba commerçant ba congolais oyo bakendaki kokota na sima président élu démocratique Etienne Tshisekedi oyo aboyi ba élection législative nyonso tu aboyi etant que président alobi que non wana azali ko reconnaître yango te. Mais les commerçants congolais epesi mwa mobulu comme bango balobi que non na politique oyo bango bakei kokota bandeko tokoyeba bango kala te bandeko. Botala président élu démocratique monsieur Etienne Tshisekedi wa Mulumba alobi annulé yango. Pour ceux qui botali sur 500 députés tomoni 400 députés oyo bazali majoritaire bazali batu ya PPRD 100 députés oyo batikali ezali ya baparti oyo ezali ndambo oyo ekangami na monsieur le président élu démocratique par des Congolais wana mwa 100 députés oyo batikali mwa ndambo mpe na baparti différentes oyo ba élire bango na seni na soi-disant un collabo un traître congolais oyo biso toyebi ke Ngoyi Mulunda. Alors bandeko question ezali ko se poser wana bandeko oyo ya opposant oyo babimi ba député moto mosusu alobi ngai natekaki lopango na ngai mpona sala propagande na ngai moto mosusu alobi natekaki motuka moto mosusu alobi nazwaki crédit mpona te nakende na baélection ndeko na ngai oyo ezali kolanda biso. Est-ce que bandeko na biso bakongolais bazali kotala susi ya bandeko na biso bazali kokufa na kati na Congo to bazali kokende mpona honneur? Bandeko misusu ezali kopesa pe mwa mawa mingi misusu si bazwi kombo ya ba honorable mpamba te bavote ye azwi deja kombo ya honorable mpe na kati na koleka na nzela bazali kobenga ye honorable azali kosepela na kombo wana mpe mingi esi balakisi deja forme na bango mpamba te moto oyo leader na ye aboyi alobi ke baélection ezali annulé. Est-ce que mutu wana akolanda leader na ye to akolanda peuple congolais? Est-ce que mutu wana akokende kosala na parlement oyo ya plus
plusieurs collabos bandoki, plus de 400 députés à PPRD, 900 députés à opposition bandeko. Boye bisangai orokende ko défendre nini, tandis que ataba pesi loi bango bazali majorité. Est-ce que oya yo orobundela ba congolais kuna nini? Motuna oto zali kotuna yesolo bandeko, temi ya lelo zali matata mingi na kati na radio lisolo bandeko, na kolekana na mbuta to kulutu na biso to papa na biso, papa Botende ayeba kotalisa biso ba congolais noir sur blanc. Un commerçant oyo azali ko débrier vie na ye akoki kolinga ko perdre, tandis que moto ya pesaki ye oyo fournir ye mbongo ya kosala campagne tango mosusu azali na poto azwi crédit na ye, mais akei kozwa lupemba ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Lelo soko tuni batu oyo baponi bango babimi na bakandida na candidature ya belection oyo, batu wana soko tuni bango ke est-ce que ndeko na ngai mokulumpa yo okokende kosala na gouvernement wana? Bandeko na biso ba commerçant bazozanga ba moyen koloba soki ngai naza koloba soki ngai DSV, est-ce que leader na yo aboyi annulé belection wana, mais yo bimi député na koyebisa bango bien soki ezali ngai lokola leader na nga aboyi na kosala pété parce que naza na sima leader na ngai na kosala te annulé yango, annulé biso to na kozala kaka liloba bongo mbala moko parce que leader ali annulé yango aboyi kote tout. Bobenga ngai député te, bobenga ngai honorable te, parce que leader na nga aboyi nyonso tout na kosala te. Voilà un combattant. Mais soko moni moto na tuna peuple, na tuna peuple, est-ce que diembelaki na sima peuple ou bien diembelaki na kombo Etienne Tshisekedi wa Mulumba? Soki olingaki otuna peuple, kende na sima, kende kokoza na sima Etienne Tshisekedi wa Mulumba te, salela na sima peuple totala yo soko koyebana. Mais lelo bandeko ezali pasi, tozali komona ba commerçant congolais oyo balingi ba récupérer lokola bayebi ke ba député bazoka mwa $7,000 na ba prime na bango na kimoyibi oyo bakosala na kati ya gouvernement wana, bakoteka mapango, bakoteka ba passeport, bakoteka biloko na kati na Kinshasa. Ba congolais bazali kotala profit na bango ya koyiba mbongo et non pour le peuple. Esika oyo ezali kosala biso mawa biso ba congolais tokokende wapi, tokosikola Congo ndenge nini? Esika ke tozali komona bandeko nyonso tu congolais lingi lokumu, babenga PDG Mokulumpa, babenga révérend docteur apôtre Ndoshi atonda bonction, babenga papa Botende, yozali somo, ozali historien, ozali politico, ozali nani, bakombo ebele esika congolais leki, baloba yo DSV, yo leki batu, yo kaka yo, congolais lingi lokumu, mais mboka na biso ezali nakokufa. Oh peuple congolais, tokosuka boni, esika ba commerçant bakomi kotala. Ngana teka ki lupango, ngana zoki crédit na poto, ngai si na komi honorable bandeko, nakosala ndenge nini. Nakoleka nepe papa Botende lelo tozali vraiment na tango mingi te 21h tokangi bisaka po mbuta zambo na koya ko rejoindre biso na masolo na ye mon pays ma patrie toleka na lompango to pesa maloba e boto. Merci mingi. Bana ya Congo mbote mingi bipai nyonso bozorbi na poko ya lelo. Eleki mwa mikolo bozoyoka mongongo na ngai te. Alors lokola mobesano bato balobi mingi yango wana na poko ya lelo sima ya kotambola mwa muke na mikili papa Botende azali kopesa bino banso bamama batata
bakulutu baleki mbote mingi tikate milimo ya bakoko bipai nyonso bozwami ebatela bino pe ebatela biso ete mokolo mosusu tozonga tonyata na mabele ya bakoko na biso epai wapi mikuwa na bango ekundami. Omoni bana mibali ezali mawa mingi, ezali pasi mingi komona ke meme banyama bazali bien organisé koleka bana ya Congo. Banyama bazali bien organisé koleka bana ya Congo. Et pourtant mwana ya Congo azali ekelamu ya Nzambe, azali moto, azali na mayele na banza na kati ya Afrique mobemba oyo tolobi Afrique noire. Mwana ya Congo azali mayele mingi koleka ba mususu nyoso. To prouvaki yango de 1960 à 1973 ngio ba 73 Congolais anyataki bikolo nyoso ya Afrique noire du point de vue capacité intellectuelle. Tozalaki na ba physicien, ba mathématicien, ba pilote de chasse, ba pilote oyo ya ligne civile, ba ingénieur, ba officier qualifié, ba outil ba rangers en Amérique, ba na Israël. Donc on était vraiment au sommet. Mais comme ça, bato lokola biso ba oyo bayebi un peu l'histoire ya Congo, oyo ya kotanga na buku te, mais oyo ya vivre yango jour après jour depuis l'époque coloniale jusqu'à aujourd'hui. Komona ndenge nini Congolais akiti pe akomi désorganisé na motindo oyo. Avant que nakota na problème ya lelo na teme ya lelo, nakolakisa koma banyama bazali fidèle na leadership koleka ba Congolais na leader na bango. Mokolo mosusu moto moko ya motema mabe aswani na fermier. Fermier wana azalaki na bameme na ye ebele. Mais na kati ya bameme wana moko azalaki leader na bango. Leader elingi olobaki soki ye atelemi bameme nyonso balandi. Soki ye abeleli bameme nyonso balandi ye. Mais mokolo bameme ayebaki koremarke leader ya banyama na ye te. Akoyeba kaka te ye wana soki ye aleki liboso abeti ngengele na ye, alors meme wana ya liboso alandi ye basusu balandi. Mais koyeba basinye na ye ayebaki te. Moto ya motema mabe akei po asomba meme. Ye ayebaki deja meme oyo leader ya bameme ya fermier wana. Tango mokolo bameme andimi, ye akei kopona kaka meme oyo leader oyo amemaka ba mususu na mokongo na ye. Mokolo bameme ayebaki te. Ye asombi meme wana akei na yango. Tango ye akei na yango akei kotelema pembeni ya ebale. Lere meme oyo amoni ebale na miso na ye. Meme oyo leader ya bameme abeleli. Tango ye abeleli bameme mususu bayoki mongongo na ye bayembangu balandi ye. Lere moto oyo amoni ke bameme mususu bajolanda meme leader oyo akamati leader oyo abwaki ye na ebale. Kuna na ebale meme oyo ajobelela makasi bameme nyonso oyo bayaki na mbangu bango nyonso bapumui na ebale. Mingi bazindi balandi mongongo ya leader na bango. Bandeko boyoka lisese oyo bameme bandimi kokufa na leader na bango na kati ya ebale pona fidélité ya mongongo na bango. Voilà ce qu'on appelle leadership. Voilà ce qu'on appelle fidélité na leadership. Bameme babangi ebale te. Bameme bayebi kaka te mongongo ya leader ya biso ye wana. Ezala na molili tokolanda ye. Ezala na moi tokolanda ye. Bipai nyonso ya kobela tokolanda ye.
tala bameme oyo balandi leader na bango tina kati ya ebale mpona kolakisa fidélité na bango epai ya leader na bango. Sikoyo bobituna soki bameme balandaki leader na bango meme na kati ya ebale, meme na kati ya esika ya likama, bongo soki ezalaki bakenda kolia matiti balingaki balanda ye kaka. Alors ndenge nini soki ya solo badepute baoyo babengami opposition, donc bacandidat de l'opposition, eke batiaki Tshisekedi wa Mulumba lokola leader na bango na cadre ya opposition, pe bakei na campagne na bango électorale na kombo ya opposition sima ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Lelo oyo Etienne Tshisekedi wa Mulumba azali kestre na résidence na ye, azali sylvain na kati ya résidence na ye. Quel que soit le cas, ndenge topesi exemple ya bameme awa, tomoni bango balandi leader na bango te, bameme babangaki ebale te, balandaki leader na bango tina kati ebale pe bakufi. Mais pourquoi baoyo bazali opposant, baoyo balobaki Tshisekedi nde leader na biso ya opposition? Tshisekedi azali kuna apesi ordre alobi ke lokola baélection nyonso ezali triche pe baresultat nyonso ezali trike, ngai oyo nazali élu démocratiquement président de la République nakodirige mboka pa baordonnance présidentielle, bino oyo bokendaki na élection to annule baélection ya députation et qu'il n'y aura pas de député parce que nyonso ezali mascarade. Mais bino bozo tingama boboyi koyoka mongongo ya leader na bino, bokomi kobengama ba honorable pe bolingi s'associer bokota na parlement oyo leader na bino a méconnaître yango pe aboyi nango. Wapi fidélité envers les guides, wapi fidélité envers les leaders, wapi yango oyo banyama balakisaki eke bino bato bozolakisa yango te. Ezali mawa mingi, mawa. Les Congolais ne sont pas sérieux. On ne nous prend pas au sérieux parce que biso moko to chose de l'omizwa au sérieux te. Ata mwasi ya ndumba à un certain moment pe akoboya kindumba pe andimi libala. Mais vous n'allez pas être des prostituées politiques. Quand vous n'avez pas prostitution politique, vous avez une position de mon côté, Nicolas Nyoso, kaka ko trahir le peuple pour un intérêt personnel ya bino moko. Ezali soni mingi pe ezali mawa mingi. Ezali mawa. Nicolas Ekaki moko Ekaki awa o babengi Martin Fayulu. Toyambaki awa na Londres, tokendeki na salle, moko abiso atelemaki atunaki ye motuna oyo. Touti koyoka ke yo na campagne na yo, na députation na yo, outi ko gagner élection pe ba réélire yo. Sikoyo ozali ko tourner en Europe ici, pour na ko expliquer biso oyo etali président élu démocratiquement Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Yebisa biso. Soki Tshisekedi wa Mulumba sikoyo à l'équipe présidente et que babengi yo po au siège na parlement oyo ya régime oyo d'infiltration oyo tozali ko combattre yango. Yo okosala to okosala te. Azalaki direct qu'on peut sa réponse était, il n'a pas été direct, j'étais dans la salle. Alors Biboy, oui, tokotuna baninga, alors tokoyeba ndenge nini tokosala. Il n'a pas été direct pour dire que jamais, si Tshisekedi wa Mulumba n'est pas président, ngai na ko siéger na parlementaire, il n'a pas répondu ça. Et pourtant yaki awa on a kopesa biso campagne au nom de Tshisekedi. C'est là où je dis que les Congolais ne sont pas sérieux. Les politiciens congolais, c'est la classe la plus bête politiquement.
Il y a toujours le baquet. Puisque tout le monde dit que les politiciens congolais ne sont pas sérieux, biso diaspora, c'est-à-dire que les Congolais de l'extérieur, tozali na raisonnement mususu. Nous sommes les opposants extra-parlementaires. Nous sommes les opposants extra-politiques au Congo. Yango to mibengi ba résistant. C'est-à-dire que tozo nié mécanisme politique nyoso au kati ya mboka. Lokola ba Congolais, ba politiciens congolais o bazali, ba opposants politiques. O bandimaki kokene na ba élection. Biso tondimaki tokene na ba élection parce que toyebi quand même honnêteté ya Tshisekedi wa Mulumba pe combat na ye ya résistance pendant plus de 30 ans. Yango tondimaki to appuyer. En dehors de Tshisekedi wa Mulumba, il n'y avait pas quelqu'un d'autre où il y a gagné confiance. Il y a bana ya Congo au bajo benga les Congolais de l'extérieur et que to appuyer. Mais na sima ya Tshisekedi wa Mulumba, to mona ki ne mboka na biso à travers Tshisekedi wa Mulumba, to zaki ko supporter ye pour te récupérer mabele ya bakoko na biso. Mais le coup on peut constater que l'infidélité envers les guides. Il y a élu, oh, ben c'est bazali ba élu, ba comme benga bango, ba honorable et bandi qu'on s'est manifesté. Biso, que voilà, nous restons dans notre position des résistants et non des opposants politiques. Et l'ingénieur Lobake, aucun chef de l'État, a aucun pouvoir de Sobazali, n'a pouvoir militaire dans mon Congo na été, a un pouvoir de la police dans mon Congo na été, ou est toujours bien impérium. Tshisekedi wa Mulumba, c'est vrai, il a été élu démocratiquement, président de la République, mais azangi pouvoir militaire dans mon Congo na été, azangi pouvoir de la police simanaye, oye adjo benango imperium, il nous appartient, nous les Congolais de l'extérieur, de faire de façon que topé ça y est imperium pour la confirmer pour la défense de la nation. Tout l'endabagé politique et les députés, bazali sérieuté, ils ne sont pas avec Tshisekedi wa Mulumba. À ce moment précis, nous avons mona, babandi kobenga bango ba honorable. Cela sous-entend que Tshisekedi wa Mulumba a bandit qu'on se sentir isolé, a bandit qu'on se sentir abandonné, parce que, oh, il y a adepte, oh, bazali bazali ba opposant, bazali fidélité, donc on a tout le monde exemple, na PCA, même là, bazali fidèle et leader na bango, jusqu'à ce que se jeter na kati et balé, pe bandibaki liwa, pour na kolanda mongongo, il y a leader na bango. Est-ce que ba opposant politique na biso? Est-ce que bazali fidèle na mongongo ya Etienne Tshisekedi? Alors, yango nazongisi nano maloba, nazali nano na bino, toujours continuer. Nazongisi maloba. E boto papa na biso Beotende, oyo ezali mpoke. Lelo tozali na mpoke ya koyeba. Nakolia vraiment minute mingi te na kende epai ya apôtre Ndosh Zoroba Bel na pesa maloba na banzi ulandi papa Botende vraiment epai ya ba commerçant batondi na kati na Kinshasa soit disant que batu oyo bakeko bundela peuple toka lisusu ya motuya oyo zali nango. Merci. Nayebi te apôtre Ndosh soko zali koyoka biso ou bien nalingaki nazala sima ya maloba ya papa na biso Botende ndenge auti koloba par rapport ya mpoke na biso. Je crois que papa na biso Botende apesi explication pe apesi développement na ye par rapport ya ndenge mpoke ezali kolekela lelo. Vraiment merci mingi na ndenge ya kokorobela pe parole ngati na loba yango napesi pe mbote na ndeko na biso mokolo mpo pe pepe na biso Botende pe mbote na ndeko bazolanda biso na minute oyo. Omoni lisese papa na biso Botende auti kopesa ezali vraiment principe ya leadership tango batu bazali kokambama na un leader et que leader azali komona musika ya likambo pe aza kopesa bino ba mise en garde par rapport ya idéologie oye alota musanango
mouvement to parti moko bosongolo. Alors tango batu bapusani pembeni moto ya mutu tango apusanaka pembeni ya mutu azana bit oyo ayaka pona ko sala. C'est-à-dire nga bakaka ke mutu nyonso azala mwasi to mobali apusanaka na bit mibale pona ko sala mutu oyo apusani pembeni na ye. Soit soka apusani pona ko edete akopusana pona ko détruire. Ezaka na deux choses oyo ko sala. C'est-à-dire attitude na ye et ko détruire, attitude na ye et ko pe ko aider. Comportement na ye vis-à-vis ya mutu ya kuseli pembeni pona ko sunga to pona ko travailler ensemble et ko gipe ko aider à progresser, tout comme peut ko aider et ko détruire na idéologie azanango. Vraiment ezali mawa soki bande kona biso tout d'abord ba ko pousser na kozana na ngabu moko bono kenga mosusu. Photo bila kana partie négative per partie positive. Et que cela moi muke pasi soki bande kona biso bazali ko regretter ba voiture bandako oyo bango bateki pona ko lancer ba campagne na bango. Et que cela passe mingi. Là ça nous montre clairement que bazo kende était na kati ya parlement wana na assemblée pour kende ko défendre le peuple, mais bazo kende beaucoup plus tout d'abord na idéologie ko récupérer en bon ba bumisaki pe ya ko gagner encore plus au-delà au bamba pedraki. Soki bango bazo regretter ba voiture, alors ba famille oyo ba bungisi bana ya mikolo pona kaka honneur ya mboka oyo zake mutu soka kufi pona libela ba kokisi ko récupérer ya moté. Donc ba ko récupérer ce mutu wana te et si pona famille wana ba perdre mutu apana pas libela. Mais yo voiture ko récupérer yango, lupang ko récupérer yango. Mais ce qui a pour la raison wana, c'est que bateau oyo ba bungisi bato, o ba perdre bato. Ba ko suka ndenge ni to de ko na interview il y a une famille en Angleterre, ba la kina mwana bango moko ya mukolo ya mobali akufa ikara na avant ba élection oyo. Pe une fois fa na pour élection oyo. Botala bateau ba perdre mwana bango mukolo pour abimaki pour na ko défendre mboka. Mais ce qui soto ko ate ko futa prix pour natina ya koyeba ko libérer mboka na biso a combien plus forte que les autres qu'on a pensé toujours ko maintenir ko libérer mboka oyo. Tant que ndima ko travailler na tricherie ya makasi ya munene boye ozo ko apparaître na miso bato nyonso tout. Ata oza ato mona ka flume okoko mona clair na ko oza na tricherie et loko moko bien monté. Tant que bozo ko ndima ko sala ni sika mwa ndengwana. Bino tout bokomi na kata association ba malfaiteur. Bino so bokomi ko ndima blodo bondimi pour bolia mbona bino et non pour na mboka botika ko sa biso ke boke ne pour na intérêt ya mboka non boke ne pour na idéologie ya ko récupérer ba mboka ba mboka obino perdre na ko bia boy leader azaka na vision azomona musika pour atteindre vision wana azana besoin ya bato ba pembe na ye ana besoin aide ya ba personnel pour ba koka ko sunga e pour vision ekende et ko ba na ko se réaliser. Omoni n'a toujours le moko si tu as une vision il faut savoir payer les prix. Alors ceux qui nous ont payé prix pour la vision c'est difficile pour vivre accomplissement de la vision. Or c'est la taille de la vision qui détermine le prix à payer. Prix wana vision taille na yango nene na yango nde yango eba ko déterminer prix nini o sengeli yo ofuta. Mais ce qui combat na biso pona nga zomona ngai bandi nde sikoyo. Oui, et bandaka, mais sikoyo e bandi pour te comprendre de wa pipes Congo ezali. Tala mouvement moké salami na Sénégal. Et je pas même un moitié il y a ba marche. Mais déjà États-Unis a réagi contre le président Oyalingi a passé na troisième mandat na ye. Voilà. Pour la minute bazo réagir na kaya Congo oyo bato ba okufa du jour au jour. To fungula misu. Biso moko ba congolais. Soki to zwi makambo na biso na mapoko te eza difficile pour mboka biso za libérer. Na phase mosusu réseau ba ndeko zani. Non to za besoin tout côté la bango na kati. Pour ba kokate na koyeba ko changer constitution. Je crois que
toyambaka kezamina toaki interview na ba vidéo ya koloba ke abandaki kotelemela ba loi mususu bali ko la proposer ya ko la voter tout ça na kati ya parlement obi pona nini pouvoir en place alingaka toujours azana ba député de la kati ya parlement za pona en cas de vote ce qui bali ke bon banani baza pour abino atabino non so boboy na bino loi wana mais tuboye bake ce qui déjà majorité batomboli au moins que besoin de recueillir ce qui c'est pour na nombre wana te c'est ça là par des choses te pour na loi moko songo balingi ba imposer bino et que ça va voter ils ont dit tout à fait tous na biso kaka na kata dictature pour minorité na bino et kokate kolonga majorité ou c'est parce que ba de bokino yeba qu'est-ce qui se prépare pour salema mais pour empêcher ango vous avez un peu beaucoup de difficultés parce que vous avez une minorité et puis 20% où est-il que les députés bango nyos baza IDPS carte baza IDPS carte na 20% ce que ba kaboli bino na ba IMC na kati ka 20% wana bango 80% tout moyen musika peko tout moyen musika na makambo alors idéologie wana nazomona sens na ngote ya okende combattre sur place tant que ba député wana bakondima bakende travailler na kati ya ensemble oyo ya tricherie oyo président Jepsek Mobulu catégoriquement bazo validé à 100% aussi résultat ya Kabila. Voilà un peu on ngena lobana mukuse yangwana DSV eboto papa nangai apôtre Ndoshe Zoro Babele nalekana pa papa na biso mokolompa topesa maloba merci. Merci papa DSV nakasi bozo kangai malamu na kimia. Merci. Na pesi mbote na papa Botende mbote na yo DSV pe batu nyonso bandeko bazo sala na technique elongo na yo na pesi ndeko na ngai Ndoshe mbote mingi puis ndeko na ngai Carlo na sepeli na thème ya lelo pe na sepeli na intervention ya papa Botende na lingaka ye parce que papa Botende a kundolo kamambo elekana na histoire amemi yango tina le présent à la kisi biso yango na sepeli na intervention ya ndeko na Ndoshe parce que alobi eloko moko ezali kitoko sur la vision nini oza nango ntango ozali koluka osala projet na yo otelema otambola vision na yo eza nini DSV na kati ya radio oyo toloba makambo mosusu eza maloba oso moto analyse yango akoki kocomprendre azwi sagesse mwa mingi esungi ata na vie ya pratique jour moko nalobaka awa nga lobi boye mutu oyo azali kobanga kobwaka papier na ye na poto 1 na balabala pe abwaki yango na poubelle parce que azobanga mbila akanga ya tia ye amende contravention na mutu oyo azali kobwaka papier na ye na poubelle parce que azali kolinga que planète na biso ezala bien pour que environnement ebeba te bato wana baza koposer même geste mais objectif na bango ezali moko te motivation na bango ezali moko te mutu oyo azali kotambola na vitesse na autoroute na voiture na ye na vitesse oyo ezali korespecte limitation ya vitesse parce que azobanga neti biso na France awa baflashe ye pe batia ye amende afuta pour excès de vitesse na mutu oyo azali korespecte limitation de vitesse parce que azali kobatela bomoi na ye pe ya bato mosusu pe libota na ye na kati ya voiture bato wana mibale baza na objectif moko te même s'ils roulent tous les deux à la même vitesse na autoroute eloko oyo elingi koloba nini soki tozoloba nga naza combattant nga nazali nationaliste nga nazali boye na boye na bamaloba na biso na bamarshe na batelevizio na babuku tozokoma tokomaka yango tolobaka yango tosalaka bageste wana pour les mêmes objectifs te bandeko na ngai ya mwana nazongeli eloko papa Ndoshe alobi likambo ya vision est-ce que
tozali kotala dans la même direction. Est-ce que vision na biso ezali ndenge moko yo na ngai? Nalinga mingi kokota na Bible te, mais quelque part na Bible ekomami ke soki bato mibale bazali d'accord te bakoki kotambola elongo te. Kozala d'accord elingi koloba regarder dans la même direction pour le même but, le même objectif. Papa Botende asalaka bien azongisaka biso na histoire. Nalinga pe kokota na histoire parce que na jeunesse na ngai j'ai appris à écouter, à lire, à regarder l'histoire à vie na mboka na biso. Soko tali bien makambo tolobaki un jour moko exemple à chaque période oyo ba décision ya sérieuse alaka eyaka concernant opposition na biso. L'UDPS en l'occurrence ba traître toujours ba monana, ba opportuniste toujours ba monana. Omona yeboye si Maya Tshisekedi batu ba yebi dans les années 80, quand Mobutu a initié la négociation en Guadeloupe, mais dans le sous-sol, déclaration, ça combi bakonzo. Moi, je suis la journal télévisé na Kinshasa. À lobby, batunyo so bandimi kokota na MPR pour bundela na katikati ya MPR, sauf Tshisekedi à lobby atiki politique. Bakanga Tshisekedi abazongisa ye na mboka na ye na Kasai. Parce que lui il a refusé kokota na MPR. Mais batata nyoso oyo ya UDPS, ba collège des fondateurs, obo na bonga boy. O bazongaka na MPR na Mobutu. Toyebi suite et fin na bango. Ils ont trahi, suite et fin yebani. Na kotanga bakombo na bango ate bazé belé histoire et ko se rappeler que batuana ils ont trahi. Quelques-uns après 90, ils sont revenus à l'unité. À l'exstar du Kibasa Maliba, Birindo, Faustin, Bazonga autour de Tshisekedi. To bete la bango maboko. Donc, l'unité, comme a dit le roi blanchisserie. Donc, aux âmes salité dans nous autres, au yebi que soko kepa Tshisekedi, au sokwama, au komi, sur le impimbo, batubarota la olisu. Batubaza koya na l'unité, biso za libanda na sabanzete na aya bagare mutuka boye. Ndenge ba joueur ya ba stade ya football bakitana na ba stade mutu aya telemisi mutu kana ye bagangi Faustin Birindo maboko beti azota misa pikolo de victoire jour ka Mobutu azongisa ye mbongo na terrain toyoka ki les mêmes batu balobio Tshisekedi nous a fait rater le pouvoir, il a barré les termes constitution bolonabo. Il se trouve toujours ba raison. Mais dans toute l'histoire, il y a eu des PES, c'est comme ça, les gens qui sont autour de lui, d'autres viennent des opportunistes. Quand on va à l'échéance, il y a Maka César, au moins toujours Batoubaye. Non, c'est Tshisekedi ou rien. C'est Tshisekedi ou rien. Lobby na lobby, lobby. Non. Kabila a libéré le pays, maintenant il n'y a plus d'opposition. Pour la on va dire d'opposition mine. Olenganko, il va côté dans le gouvernement, Tondi Marate. Lelo va payer ça Tshisekedi raison. Alors, plus récemment, nayebi tango Mose Kabila hier, dès le jour où le secrétaire général a IDPS na kokota na émission na rappelé ba fait ose. Bazalaka groupe na bango très soudé à ba jeune na faculté de droit, ba jeune à IDPS. Mais comme biso nyoso na jeunesse tozali kokende na limité pa pamba Tshisekedi avec mutu simple ayamba mutu nyoso pamba osengi bokanga photo bokokanga na bino ba photo wana quelques jeunes ya UDPS à l'époque Kabila kotaka na mboka bakenda nango ba nga na zamu ka UDPS Tshisekedi atoliaka na eto melaka na etala ba photo yango mutu azalaki ne civil ka boye ba récupérer na Fidel. On a sous Tshisekedi. Non, mon cher, l'opposition, ça fait longtemps que nous avons pouvoir. Et puis, le pays a été libéré. Photocota, tout ça, là, nous sommes la jeunesse de ce pays. Toujours, nous avons raison. Oh, les alliés continuent à faire. Atika combat, Zalaki Nango, Atika Mahamou, Zalaki Nango, Ake de rejoindre quand on a Moussoussou. Bakenda, Bakokanga Mounogote, a reçu toujours raison. On a moni. Combat auto sala kango ponani pour prendre le pouvoir yango eye to bengani Mobutu ko to zelani to pusanya wa lobby awa na yoki pasi mais na seki pour na messa na netinga bona messa moi je suis Tshisekedi là je connais les gens comment ils réagissent. J'ai vu trahir batu ba fondateur ya parti batu o bazalaka ba radicaux, je les ai vu trahir
donc trahison ya mutu kwa Serge Welo na ba musuba kolanda po ya bandi alobi nini na tout na peuple ah DSV otuni question ya bien pour la nini na campagne na ye atiaki photo ya peuple te ye photo affiche na ye atia on a peuple akeko zo affiche na ye soko tali ba affiche na ye atia photo ya Tshisekedi na ye pourquoi atiaki peuple te na photo na ye batu ba voter en fonction ya peuple wana donc ce qui a mis le barate kaza mutu ya côté ya Tshisekedi est-ce que Nelo alingaki ayebana omone batu ba profitaka oke kuna ozui ngenge après au rejeter Tshisekedi okomi yo ngaza mutu ya peuple tant que tu as l'église na bana mike na jeunesse na koloba muke exemple pardon tant que tu as la jeunesse l'église je sais plus de quoi il était bazai ko enseigner biso sérieux wana je crois dire la reconnaissance ou quelque chose. Le mutu o azai ko la kisabi sur le roi comme un grand pasteur na Kinshasa alobi na biso bo alobi soki okei ne balé okuti boîte oza na besoin okati sokuti boîte ata etenga mainye fuka prière na ezaka ah boîte ekati sanga na koma na ngambu pardon na koma na ngambu soko okei nango ekati sio komi na ngambu. Mais ne repousse pas du pied la pirogue qui t'a aidé à traverser. Okomi boîte wana okutaki yango ezali ekangama na ngambu oyo boye. Yo saleli yango katisio. Olio pesa yango ata merci, okangisa yango Singapour ke etiola te. Otindiki yango na likolo, c'est-à-dire le sabotage, l'ingratitude. Tozaka bilenge bazo ekolisa biso sur la reconnaissance, na la gratitude. Batu bazaka même pas na gratitude ya ko reconnaître que c'est grâce par exemple ya mutu boye ndenga lelo dans la situation. Balobi ba dépenser ba mbongo na bango. Mais oui, lorsque vous n'avez pas d'idéal, Papa Ndosha lobi très bien. Lorsqu'il n'y a pas d'idéal, c'est-à-dire on allait ko kenge na parlement pour récupérer mbongo au tekani lupango na yo. Idéal ya ko bundela peuple exalté. Vous vous servez du peuple comme d'une pirogue pour le traverser, après vous le rejetez. Donc, Batouana Bazali sans morale, sans aucune éducation, il y a civique, aucun civisme, aucun sens, il y a amour, il y a patrie dans le donc, les Cambo toujours vivent, le pénal to vivre, nous sauter, on a tout comme on a battu la déclaration. Papa Botende a battu Martin Fayoulou à Londres. Nous avons reçu ici Lisanga Bonganga na Roger Lumbala. Moi j'ai posé la même question. Hein. Réponse est ça, Oyo, d'après ça, Papa Botende à Londres. La même réponse n'a jamais. Oh non, tu as réussi dans parti politique. Ah bon? Tu sais que Dieu a tindi bino mission officielle na poto à lobby. Donc, bino besoin de la parti politique, n'a bien besoin de discuter, comme une discussion. Ou bien vous le reconnaissez comme président élu et vous acceptez ma décision naïe. Ou alors, ma parti Nabino, ils allaient reconnaître qu'il était comme président élu et donc vous avez encore des discussions à faire par rapport à la décision du président. Parce que ce cas-là, président élu, bah, ça qu'on reconnaît qu'il y a des président de la République, la minute. Quand il leur dit j'ai dissous cette assemblée, ça n'existe pas, ça sert à quoi? Bah, qu'il y a des sous na parti politique, na bango, bah, banda sous ko dit bon, mon to participer ou to participer. Non, on a moni, tokende, et tout m'a bien, ça qui besoin na katiani. Et donc, ils vont essayer d'isoler encore le président Tshisekedi à côté qu'il y a quelques personnes. Dans le Bible, même na katia UDPS, il y a beaucoup de risques que Batu Oyo Bazali solidité. Mais moi, la conférence nationale souveraine, va vertébrer bakokima bakokende pe na parlement na pour $6,000. Donc voilà, et c'est quand même là tout niveau. On veut nous trouver Tshisekedi a perdu mbongo combien na ye. A perdu biloko combien na vie na ye. Ba manque à gagner ba biloko a perdu. Bana na ye ba vivre na galère, bana na ye ba vivre le quoi bana mokonzi pendate. Est-ce que ça va perdre te akoba il peut ko loba ah. Nga pena récupérer mbongo na sombe la bana na banda kuna vanda. Batu bakufa papa Ndosha lobia. Bongo ba kufi, bango ba récupérer ni. Voyez-vous? Donc, quelque part, Batouana, et la déception, parce que toujours le Bélango, et la déception, mais pour Nangaï, quand vous lisez l'histoire, parcours de Etienne Tshisekedi, par rapport à la politique en Mboka Nabiso,
étonnante. Moi, ça m'a pas surpris. Je sais que bah, opportuniste est belé. 90 partis politiques, on a fait une tournée, ba combo na bango, oye bangote. Ba eba ni même na kinite. Mingi ba kene ko binisa bilongi na photo Tshisekedi. Ah, yaza mutu ba voter esili. Ba kozonga na limité sous jamais. Na aussi ça na likambo mususu la koloba boy. Bango tout wana 90 partis politiques. Ba présenter ici combien de centaines de candidats députés. Si vraiment Bango Baza qu'on reconnaître Tshisekedi comme candidat na Bango, dans un combat dur comme celui que Tshisekedi est en train de mener, combien de fois Tomona Bango, Batiki Bandaku na Bango, Batiki Basina Bana Balobi, Nana Kokende Kosala qui bouclier humain à limité. Avant l'issassie bête Tshisekedi, bon madame Ngai, Tomona Batu Bazo Mikaba. Batu ya Kadhafi ba mitie ba bouclier ba bit avant boya bombarder en biso. Combien de fois ba occidentaux ba souhaita ko changer interlocuteur ba ebisa bango biso ya Yasser Arafat to changer yete ye wana kaka ti bo négocier na ete ti po na ya okufa. Il y a des gens qui connaissent ce qu'on appelle la fidélité. Tshisekedi azobima ye moko na balabala na ba petit bazolanda ye. Aucun député ya bato bazoloba biso toza président Tshisekedi. Aucun candidat ya bato wana akoloba non. Le quoi Tshisekedi aza en danger. Il est maintenant entouré de militaires. Nana robanda kolala na lupangu ya Tshisekedi. Permanence ya IDPS ba robeta banani. Ba robeta bato ba député wana te. Ba député bazana bandaku na bango bazolala balamukila tongo. Serge Welo Otomoni wana. N'y jamais à la permanence, à nier le bouclier, soda, comme nous luttons pour la même cause, président Nabiso. Ils sont pas là. Mais pour avoir succès dans la population, c'est Tshisekedi à l'époque des meetings, la famille Tshisekedi a béni à Tchèbo, dans la stade, Vanda, Balati Muniere, Pobaye, Banana TV, Bakangisa, photo. En tout cas, encore une fois de plus, n'a pas eu 4 heures du temps. Je dirais toujours la même chose. Batouana bazangi idéal, bazangi vision, bazangi objectif. Les actes qu'ils ont posés, les paroles qu'ils ont prononcées, ils ne les ont pas prononcées pour les mêmes raisons que nous. Ils ne les ont pas prononcées pour les mêmes objectifs que nous. Mais le bandit comme on en a, et pour se confirmer. En tout cas, et l'embisabisote, et quand vous sabisote, quelque part, et le baka ecclésiaste et aloba, eloko ya sika na mokili na se ya moi ezate. Il suffit otanga ba livre ya histoire omona que c'est un éternel recommencement. Donc été ya biso tozalaka na histoire ya pays na biso po toyeba ko quelque part ko telema ko tikala debout na tango mopepe ezoya parce que mopepe yango ebandi ekokweyisa bato ebele. Il faut ko telema oyeba que le traître ça existe. Et que baza kutu na poids militaire dès qu'ils ont quitté Etienne Tshisekedi poids na bango esili bakozonga na anonymat auto ebelaka bango pe to tenir compte na yango to s'occuper na bango eboto papa na biso mukulumpa toleki et papa na biso papa Carlo topesi maloba. Merci papa Diane na pesi mbote na pesi papa botende mbote ndeko Ndosh na ndeko Mukulumpa bambote na bino yango wana. Napesi bandeko bakolanda biso na minute oyo mbote mingi bato bakolanda radio lisolo. Nayoki tango papa Diano bandi kobeta lisolo bandi ndenge pe lobi makambo ya Serge Welo. Nga moko pe nalandaki ye namonaki na epa na ngai Serge Welo eza surprise te. Na banza epai ya Serge Welo tomonaki akendaki na Irek abaloli costume na ye. Et puis avec le côté na SID et pas il y a Martin Fayoulou. Et donc quand je ne pas Serge Welo, tout là, total la réaction pour le lobby. Serge Welo à lobby, il y a pour qu'il décider il faut qu'il ait à toute la base nae. Et donc on a qui Serge Welo à la base nae, à la vérité. À la bangaï, bokende qui bo voter na leki.
kasi likambo ezali awa ezali boye président bovotaki aleki te aleki na ye balingi kotika ye te asala misala na ye biso tozali baalie na ye tozali lisusu na kati ya parlement toza na minorité moko oyo tokoki kobimisa ata loi moko te sikoyo ngai Serge Welo nakende na siége na kati ya parlement wana na banza place wana alingaka fungola makanisi ya babase na ye bacomprendre mpe bapesa réponse ya solo mais à ma grande déception nayoki alobi nini alobi bolingi nga nakende kuna to nakende te bato bakolobeloni bakoloba akende mpo bayebi branche ya makambo nini ekoleka kuna eza nano te parce que mingi ya bato mpe bayeba bamela koka mais politique comme tel baza na maîtrise nango te bango bacomprendre ke bavote Serge Welo tant que opposant na parlement akoki kokende na asali motion na ye alobeli peuple mais ntango akozanga majorité oyo bakovote loi ye akoluka eleka akosala nini mpo akende satisfaire la peuple wana donc naza kokamwa nayebi te mwa moke nazali komona ye moto esalaka mais ekobokamwisa ngai sikoyo bayebi bino bavote ye ozwi chance ya koleka na ndenge oleki yo moko oyebi te inchallah mais il faut se poser la question na bandeko na biso mosusu oyo tozalaki na bango bavote bango na babimisi bango te kuna na ngambo kuna banene bato konome biso tobimi ya solo mais sikoyo bato tolingaki tosalaka na bango mibeko na kati esika wana bango babimi mais babebeli kolekisa bango ngai oyo nabimi toza une affaire de 500 personnes oyo tokozala na opposition loi nini oyo biso tokoki kodéfendre peuple place wana nde ifalasi mituna question et puis alingaka azwa la réponse comme bandeko bauti koloba Serge Welo alingi mbongo mingi wana eyebani mais erreur ya kosala ye moko ayebi ke aremercie bandeko moko boye songolo na bairlande na baalemagne na bamboka songolo babengaki bandeko na bango bapesa ye bavoi na ya bandeko na bango kuna na Kinshasa bavote Serge Welo service nini sikoyo ozongisela bato babengaki bandeko na bango bavote mpo na ye point d'interrogation donc yango wana na banza na ndenge tokoloba boye eza na baningane mosusu ta mosusu basi babengi ye asa branche tokoyebisa ke abenda mayele na ye ndenge ye ayebi etambolaka mbuma na bakengo wadondo ndenge ye mpe akokota na liste kaka bongo parce que ezali trahison oyo ye toyebi te alobi nano claire boye te aza kozela mpe président ya eside akende oyo ye alobi biso tocomprendre déjà elan na ye mais sikoyo place biso tokotinda ye kaka amituna nini ya komema un plus na kati ya parlement wana nde place wana nde ifo ayebake eloko moko akosala eza te bon concernant bapoliticien congolais toyebi na biso mingi na 90 parti oyo basupporte papa Tshisekedi mingi batiaki bafoto ya Tshisekedi mpo baleka ebele mpe baleki na yango tozela totala évolution mais radio esalami mpona baanalyse kobetaka ngonga na temps wana mpo bato oyo balingaki batambola lokola bangulu bazonga mpenza na molongo parce que ezali temps ya maseki te elobi ndeko ndoshe alobi awa alobi bato bakufi na banza bana bato wana bakufi te soki bango bakolinga bamema politike ya Congo na aventure oyo bakofuta alobi ekozala plus donc tokobenga bango bazonga na molongo ndenge elongo bani na banza Martin Fayulu le moko alobaka na monoko na ye alobi ke tobanga nzambe ya koyaka na nzambe ya kokozala corrompu te aza na mwa quelque fortune na ye oyo aganye na motoki na ye moko je crois pas que $6,000 oyo akendaki kofuta epai ya seni nde ekoboma vi na ye na bandeko mosusu balobi bateki bamapango na bango bateki bavoiture na bango mpo baleka kongole moko tasengaki bino bokende otekala biloko na bino kongole moko te alobaki kende oteka eloko na yo mpo kende korepresente nga donc soki otekaki yango mpo kende korepresente peuple
en tout cas yeba ke kombo ya peuple nde ezala liboso ya monoko na yo mais soki otali d'intérêt na yo okolia yango bien te parce que bakongole baza kotala bino na manzaka tina suki na bino ya suka ya moto bakotika bino te et je crois que balobaka butu soki eyindi epesaka motu ntango ya kokanisa malamu bayeba kokanisa po towana ntan moko oyo batraître bakobima bato bazalaki balataki bamaske kokwera mais bafidèle de fidèle bakotikala na molongo mais babosana te papa Botende alobaki eloko moko important avant natika maloba alobi eloko moko alobi lider ya bameme amemaka bameme na ye esika oyo bakolia matiti bakolia bango nyonso soki bakoyi na ebale bakokwea bango nyonso donc soki bango bakomi deja kobanga boye me nayebisa bango lobi ntongo ekotana kobanga na bango ekotungisa bango na butu te nazongisoki maloba papa Diane. Milano Joko kuma kui papa mwana tika yomoko yobingu kumana ngai tangu na salata tika baseka na bangole kamute atandele nzamba koyokila na mawa kokola pela kutani na kuta makiesa ya kulenga salisa ngai